un moment difficile que vous traversez na kombo ya bandeko ebele o baza na biso awawa o bazo landa o bazo partager pe douleur elongo moko na bino parce que Gianni Faye azali oui mwana na bino biologique mais azali star otobenga ba star vedette ya mboka na biso oyo asekisa batu pe ebele asepesa batu ebele d'où situation na ye d'où kokufa na ye et touché bandeko ebele malgré eza nango famille biologique na bango te malgré bayebaki na musika mais à travers ba œuvre na ye asepesa ki communauté batu ebele. Je pense que na kati na bino bozo tala pe réseaux sociaux bozo mona ndenge bandeko ba communauté bazo lela na bino bazo partager mawana bino bazo défendre pe mémoire ya mwana na bino oyo bandeko bazo linga basalir poto banda maman na lingi soki possible o décliner identité na yo po bandeko baye baso tozo solana nani. Vous êtes qui par rapport na femme na membre à famille et par rapport à Gianni yo oza yo na ndenge ya vous êtes qui so koki ko se présenter. Maman, merci beaucoup. Merci pour la compliment, condoléances vous souhaiter la biso to yambiango na bolingo so to pesi bino pe merci pour la franche collaboration. Merci na ba fan nyonso yo Gianni a sepelisaki de son vivant. Merci pour la compassion na bino toza indifférenté tozo landandinge bozo salela yango et nous vous disons aussi merci au nom de la famille. Je suis madame Mireille Mouzaba, je suis la tante maternelle de Gianni Faye. Donc maman Dorothée a sa grande sœur nanga propre. Et puis pour la matanga, je suis la coordonnatrice générale au niveau de la famille ici à Kinshasa. D'accord. Donc ici na téléphone toza na maman Lekia ya défunt star na biso Gianni Faye. Azali Leki ya maman oyo aboti Gianni. O biso toloba na lingala maman Leki. Donc c'est la tata de Gianni Faye. Maman toyoki que autopsie ebimi cause ya liwa ya ndeko Gianni ebimi. Okoki koloba na bandeko mwana na yo akufi na maladie na circonstance nini. Selon médecin légiste, selon information au bapesi bino, moi na bino akufi na nini po communauté pe bazo tungisama koye ba cause ya liwa ya Gianni Faye. D'après les informations à notre possession, document nazanango oyo mwana nangai Guy azana France atindelingai Gianni Faye akufi asali crise cardiaque. Crise cardiaque wana asali ango mundele azo continuer enquête na ye parce qu'il y a un couac. Le couac se trouve à quel niveau? Tant muto asala ki crise na tant babengi ba pompier. Ça ne cadre pas. Il semblerait d'après le médecin légiste, il en était à sa deuxième crise. Et la fois babengaki bango au moment opportun bayaki basalaki massage cardiaque à Zongaki. Mais cette fois-ci, pourquoi appelle Komaki retard pour baya ko sauver des côtés? Et puis makila bamoni couche ya makila makasi na mutu na ye. Il se pose la question pourquoi. Eza ba quoi que belé malgré résultat autopsie, mais la police française continue à enquêter autour de ça. Merci beaucoup. Voilà, question sous ezali est-ce que défunt na biso Gianni Faye aza représenté awa na France précisément na mboka sika kufeli? Est-ce que vous avez un représentant ya famille na bino oyo azo coordonner ba démarche ya liwa ya Gianni Faye awa na France et azo transmettre bino kuna na Kinshasa? Qui est votre représentant légal ici, précisément ici en France? Merci beaucoup. J'ai un neveu qui est là-bas, qui s'appelle Gingiaba. C'est lui le représentant légal de la qui est aussi chapeauté par plusieurs de mes neveux et de mes nièces qui sont sur place. Mais c'est lui qui coordonne tout. Ah, donc, awa na Paris, na France, boza na neveu na bino, oyo aza penza, awuti na kacha libota na bino, aza awa na France. Il est qui propre ya Gianni.
leki propre ya Jani. Ok. Est-ce que na bato bayambaki na ambassade ndeko na bino wana azo représenter bino, il était parmi bato bayambaki na ambassade? Il n'était pas là. Je lui ai posé la question, il me dira qu'il n'était même pas aussi informé. Mais na bamakamususo yo comité d'organisation à diaspora ezosala, il est vraiment informé à temps plein. Mais équipe qui n'est comme mon ambassadeur, je le dis hier, na média, Batikana Osa ba désordre au Borsala, mon neveu n'était pas représenté, puis il n'était même pas informé de ça. Merci. D'accord. Toujours que malem maman, si tu recommandes na ba moment musus. Na lingi toyeba, de konabino, moi na bino Jani 5, concrètement, na papier na ye oyo mundela zo reconnaître awa na France akufi na identité nini, c'était vraiment, c'est quoi son nom de naissance et son nom na mikanda awa na poto et na kombo nini oyo akufeli nango, akufeli pe na ndenge ya statut ya nini, statut marié, célibataire, compagnon, ou akufeli na statut nini et na kombo nini? Jani n'avait pas de raison de changer de nom. Il est né Jani Lola Mubiala. Et il est mort Jani Lola Mubiala, Mouzel. D'accord. Donc, kaka kombo oya aiuta ki nango na Congo, kaka kombo oye pazaki kosei la mikanda awa, c'est ça? C'est ça. D'accord. Est-ce que kombo wana ya Jani Mubiala Mouzel, yango wana eza kombo oye balaki maman na biso Sylvie? Exactement. Voilà. Est-ce que Nathan Oyo Jani Faye asali na poto, Nathan Oyo atikaki maman Sylvie na Kinshasa, démarche moko maman Sylvie antamaki ou papa Jani pona kosala bango, pona demande ya divorce, baza divorcé ou baza jusqu'à présent na niveau ya commune na biso ya mboka na biso, baza toujours légalement marié? Sylvie c'est ma belle-fille, légale. Sylvie est mariée à mon frère neveu Lola, paix à son âme, m'a divorcé à quitter. Demande mon repère à divorce et ça l'a quitté de toutes les deux parties, non. Ni l'un ni l'autre n'a demandé le divorce à l'autre. Ils sont légalement mariés. Donc concrètement, la minute oyoyo, veuve ya défunt Jani 5, c'est Sylvie qui porte le nom de Madame épouse Lola Mubiala, c'est ça? Exactement. D'accord. Tokomi siko maman. Et là, si on a une loba maman, va continuer ma question. Donc ici, la brune azakaka simple, maman yabana mibale, ya Jani. Bana o baza mineur, bakoki kozala représenté par un adulte qui est leur maman. Mais est-ce que possibilité zalité ya kokene na ambassade ya France, parce que boza peut-être musika, boza na 8000 km, oui, mais na kati ya 8000 km wana, il y a un ambassade qui représente aussi la France. Est-ce que possibilité te ya kozwa deux membres ya famille na bino? Na moi si oyo azoko représenter concrètement veuve ya monsieur Mubiala Lola bokoki kokende kolukata rendez-vous moko na ambassade te po bo exposer situation oyo ezoleka awa na France. Merci beaucoup Mama Congo. En réalité, descente ya bandeko na ambassade ya na France kunande et tombo kisi biso au la procédure wana. Pour votre information, tout à l'heure là, na bengani déjà na belle-fille na Sylvie, todo kutana quelque part et nous allons entamer la démarche. Voilà. Et Tongi Toyeba, est-ce que le corps a été rendu à qui le corps a été rendu? Potozo kakake, ba pesi déjà corps ya Jani Faye. Ba remettre ango na maboko ya nani? Bah, écoutez, il y a mon neveu qui est en France. Si le corps est rendu, c'est qu'il est rendu Namaboko neveu nanga Gingiaba et l'Obama qui est Pesami. Mais Moutoumou Azana doit rejoindre à part Gingiaba. Voilà, là, sur ma télé là, Winzi.
D'accord. Nangina Le corps est rendu, mais les enquêtes continuent. Voilà. Les enquêtes continuent. Ok. Maman nanga, nangina tuna boy. Tomona ki na vidéo moko, avant de poser question, nalingina yeba. Depuis quand soki mutu a travaillé na batu moko boye quelconque et bembe ya batu wana ya mutu akufi et comme ko appartenir na ba collègue na ye ou na bino famille ya non moi question pour na remarquer que soki mutu a maboka akufi batoto benga batu a maboke c'est comme si un groupe de gens de maboke basankaparaka na corps na ebembe plus que la famille biologique eza nani mutu atia système wana ke soki mutu maboka akufi bata maboke balata bazwa ba écarter famille matange koma ya bango bokabaki jani na bato maboke ou jani azaka atika kaka mwana na bino tina suka. Merci beaucoup. Moi, je vais utiliser un terme là pour ne pas léser les uns ni les autres. Mais je le dis d'une manière générale que biso ba Congolais, tous un problème à fort montage. Pourquoi? Ceux qui mutu na biso bandi ko raisonner ndenge sengeli vraiment trotika makambu a kozanisika na yezeda ozanisika na ye. Je pense que même un clochard mukola okufa ozana ba famille ba obima. Lobi na kisasa awa ba memaki ba kuluna je ne sais où mais na monika ka en passant ba famille ezolela bazo bondela kuna nzambe journaliste abi mais vous suppliez Dieu ba yokela ba na bino mawa ba crime bon ba sali na ba famille wana est-ce que ba famille wana ba yokaki pas cité c'est pour dire quoi famille biologique ezali avant tout famille artistique et ya kana deuxième position parce que aza mutu asala kina batu akoma ki mutu abatu ça en tout cas beaucoup de respect la famille artistique y a faille mais c'est un constat que la famille a fait là je ne parle pas de moi je parle de la famille en général la famille a constaté que famille artistique a eu plus le devant makasi na matanga et puis ce qui est encore grave bazo consulter penza famille biologique kaka bao bazali penza ba proche ya faille ba papa Masamba ba mama Via mama Mao vous connaissez l'histoire bandoi nanga Mireille bangonde bayaki bazoya donc ils compatissent avec la famille ils ne font rien ba mama epela aussi mais les autres tout le monde a bon kana ba réseau ba ke basali ba sali ba makam na bango ailleurs ba créer pe moi mode de vie na bango la faille na peut-être que matanga ba lelango pe deux places famille artistique et qui place to bundite bitumbezate il faut to collaborer tous à l'escamroto les lamoureux escamoko mais nous constatons ça de la part de la famille artistique alors nous n'avons pas le droit d'aller vers eux parce que ce sont eux qui viendront vers nous toze la bango na kimia nyonso to sangisa mayele to sangisa makoki poto kuna moyi na kimia nyonso mais nous déplorons vraiment leur comportement vis-à-vis de la famille biologique. Merci beaucoup. Pour nanto monate mutu moko kaka kufi me matanga eza mwa ebele. Toyebi ke ba collègue basala ka mwa réunion bakangisi mwa ndambu ya bango ba ekomona famille oye kufeli. Nanu to monate na mboka moko te to monake ba collègue basala matanga esika na bango sans la famille pourtant la famille est là. Question mususu mama nanga. To moni na ba vidéo awa. Communauté moni na ba vidéo parce que communauté pour l'instant ba yebite comment ba kosunga famille ya Jani Faye parce que ton moni il y a eu un mécène na kombo ya choisi matata to remercier to PCMBO Tessika Zali à remettre 10 000 euros oh ça quand même une petite somme qui pourrait aider aussi la famille. Ba remettre en na batu ya maboke. Question na lingi na tuna. Peut-être nabi ke bande ko belé pe bazo landa biso, baza pe bako ba pe ke oui mama Congo biso pe to mi tuna ba question wana. Est-ce que na 10 000 euros oyo batu ya maboke bazwaki, batangi yango pe na misu na biso na ba vidéo to monaki famille et comme na maboko ya famille ou ezana mupepe ou ekangami quelque part. Tolingi toyeba s'il vous plaît sans pour autant tous à la curieux ou curieuse parce que eza mutu akufi a touché ba communauté a touché biso batu ebele donc tozo mona makam na réseaux sociaux yango tozo nga pe toyeba est-ce que mbongo wana eza pa mutu moko songolo pakala eza na mupepe ou ekomelaki déjà bino famille na destination.
Merci, c'était un quoi important au niveau de la famille déjà hier. Tant on a mis kaiko benga bandeko ya maboke na poto, to solo là vraiment malamu, après c'est un éclaircissement. Merci beaucoup en passant na papa choisi matata pour la geste wana salaki. Zambongo yaki pour la organisation ya matanga. Bandeko baza na poto comité ya organisation ya matanga fai. Balobai nanga boye tontine fanda kimia zala kimia toza batu ezapela bambongo oyo bandeko bazali kopesa avant ekutana kina oyo mécène na pesaki mais depuis mécène na pesi mbongo wana les gens ne contribuent plus batu balobi bon mbongo ça déjà on n'a pas besoin de contribuer et tout alors ba omeka osala ba dépense na niveau na bango mais o ba ko exagérer te. Mais le reste, yango bakoya nango bako remettre na maman oyo akufeli mwana naye. C'est ça l'information qui m'a été donnée hier. Tozaki na bango à réunion conférence. En tout cas, il est kaki malamu. Nous avons tiré plusieurs choses au clair et tout va très bien. Merci. Maman na comprendre te. Ba pesi bino explication na 10 000 wana ke bakosa elango mois dépense ya matanga na niveau ya awa ya poto oye kotika lande batindeli maman, c'est ça? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais maman eza logique te wana siko ngam tunazo loba eza logique te na s'adresser na bango bato maboke eza logique te que bozwa 10 000 euros wana bosela ba dépense ya matanga awa na poto ale oye kotika bopesa mama bopesa famille mowei te po matanga eza na Congo matanga eza na mbinza eza na ndaku na lopangu ya famille mais bino so bolingi bosanga na entre bino na bino bato maboke bokoki kozwa mbongo wana na considération te mbongo wana eza pona Jani soki bino bolingi bozwa sale na bino entre bino moko ba collègue bokokotia ba 50 euros te ba 20 euros te ba sale ba 300 euros ezali ba sale ya ba 500 euros ezali comment mbongo oyeye pona kosunga famille ya mowei. Moi, je suis pas d'accord avec vous, bato maboke. Bozana droit kolongola ta 1 euro na 10 000 wana te. 10 000 wana, il faut ekende na famille ya Jani Fai. Bino na poto awa, so bolingi bo se réunir entre bino, bo mela ba café, bo mela ba tina bino, ba te na bino. Mais ça coûte combien? Bato bakoya. Baingi ba soutenir bino batila bino moi 20 moi 30 bokoki kosa la dépense na poto na 10 000 wana te botika kokosa famille ya Jani bosalaka bozana misala misusu bino bobeti tolo bino mtu bozana mikanda bino mtu bosalaka boza incapable ya kozwa ta sali ya 500 euros po bokutana bolela collègue na bino. Est-ce que il faut kaka bolongola mbongo na kati ya 10 000 wana te? Ça c'est du vol. Ça veut dire que ceux qui bozui 10 000 wana, bosali nango matanga awa na poto, ça veut dire que bino boleli Jani te. Ça veut dire que bino boleli collègue na bino te. Ça veut dire que ceux qui mbongo ya choisi matate ya kite, bino moko bato maboke, bolinga bo louer salte, bolinga bo somba café te. Donc ça veut dire que mbongo wana nde mutu esala makambo. Te bozami yibi. Bo excusez nga wana ezanga mama kongo mutu na lobby bozwa mbongo wana boluka n'importe quelle agence et comme na famille ya Jani mama na ya zali ba mama lekine bazali bandeko ne bazali bana bazali matanga eza epa mususu te bandeko matanga eza na mbinza na lopangu familial ya Jani Fai mutu aza na besoin atinda ata 10 euros ata 5 euros pona kosunga mama wana po bana mususu ya Jani bafanda kana lopangu wana na mama ya Jani. Bon, to écarter moi côté wana tozongi lisusu na dossier mama toyoki bato maboke vraiment bakomi kosali mémoire ya mwana na yo tomoni koto aussi atula lobi ke ya Jani abandai komela ba whisky kosisa ba bouteille mobimba et komeli bino ndenge nini koyoka ba propos ya bato bakendaki na ambassade koluka mwa mbongo ebima paya epa ambassadeur na kombo ya mwana na bino bato bazofanda na matanga na kombo ya mwana na bino mais quelque part baosala ba vidéo bazoko salir mémoire ya mutu oyo esi akena ye il ne peut pas se défendre yo tant que mama ya Jani ya leki bo réceptionner ngo ndenge nini. Ça fait mal.
ça fait encore couler le larme et puis ça fait saigner le cœur parce que ils n'ont pas de cœur. Ko perdre baoba munene bongo Jani aza mwana liboso ya famille na ye. Jani aouta kokufi la papa biologique na ye l'année passée. Je ne pense pas que beau-frère n'a de quoi koufi nani koki. Sauf que koki donc koki légèrement. Comment on a bloqué à Bongo, l'obita on a zaki na réunion conférence na bandeko ya comité organisationnel. Yaya nanga siatula a Kotaki na réseau pour se présenter et pour na point de vue naie par rapport à tout ce qu'on était en train de discuter. En tout cas, j'ai haussé les tons nabi vient en stolana ôté. J'ai tenu, excusez-moi de le dire parce que je sais que j'ai vraiment réagi à ça. Na ibisi yo ko ikolobe la faille makambo lobito. Yo ko lo bangwa tamu kete na média. Ça c'est blasé avec la mémoire des failles. Du vivant comme ça au ko lo bango te don wane pesa bato kazwa ko lo ba n'importe quoi sur sa mémoire. Il mérite le strict respect. Ata sali 1000 ans na mabele, il a mérité kaka ba respect wala. Bon, de toute façon, on a le qui n'a eu Azamoto à comprendre qu'il a présenté les excuses. Ça qui peut pas si les sous-sous. À Senga qui a mon combo na ye. À l'oba il a présenté des excuses na ye pe la famille. Quand aussi ça qui n'a bango na mima qui peut ba excuse il y a vu aussi à tout là la famille. Et ça là qui a accepté mais avec peine. Mais les vidéos, les images restent. Hein. Il peut présenter les excuses mais les vidéos restent. Les vidéos restent. Bref, voilà. Tous les cas. Toyoki lisusu kaka na munoko ya ye wana kaka tata wana siatula. Comme quoi que, bakatelaki mwana na yo 2 ans ya vivre. Est-ce que bino famille? Maman Congo, oui. Maman Congo, j'ai besoin de ces documents. J'ai hâte de lire ça. Au médecin légal attesta qui que suite à ça, banomalie à santé à Jani, à ce cas-là qui n'a 2 ans au vivre. Parce que ma kamsou bango ne ba osunga psoto e bango. Jani ne parle pas de ça à la famille. Le kola suko yi aza deuxième bango ba deuxième famille artistique na ye, ba sunga biso na information. En tout cas, ba document wana ozo attesté que médecin légal a pesa qui faille 2 ans de vie, toza ango besoin la famille. Donc papa siatula Zoa mes documents au médecin lobaki ke so ki la brune mutapesa ki yango alobaki na yo en tout cas famille ils en a besoin parce que ambassade ya France parce que nous sommes au courant de tout. La brune a commencé, la brune maintenant passe par le tierce. Cette dame là passe par le tierce. Maman tozo mawana question nanga mususu ezali quels sont vos rapports avec maman ya bana na bino la brune? Rapport ya la brune na bino na minito yo utango azalaki na Jani ezalaki ndenge nini. C'était une femme qui était acceptée na famille na bino, c'était une femme qui s'attendait bien avec sa belle-mère ou ça se passait comment communauté pe eyeba. D'abord moi je ne la connais pas. Et je ne la reconnais pas non plus. So ki nga na yebete c'est que ya nanga pa immunité. Ba relation na biso na ye ezalaki obo fixité parce que en même temps basé sika moko bazo cohabiter ba vidéo nyonso sala pona mobali ase mukaka na ye kaka achola kaka mobali to sala ba éloge na mibali na biso na skala oyo kangote ba éloge na ye ezala ba façon moko codé ya kochola ya koseka mobali. Il y a des vidéos qui circulent sur le réseau oazo seka mobali oazo chola mobali. Écoutez, n'a que beauté n'a pas vrai nerf, je le dis comme ça, d'une manière vraiment terre à terre. Totongi lamba ezaki une forme na biso famille. Ba ya mado la maman ko pa azotambo anango ala tiango mo bububo ya bleu, ya mado a bleu. Bien na simazo filmer mobile a ochola ye. Ochola ye. Alors, avec une femme comme ça, excusez-moi de l'appeler une concubine comme ça, vous voulez que les relations soient au beau fixe avec la famille? Non, non. Non, non. Sikoyo tango bino bozwa ki coup de fil ndenge nini parce que toyoki kuna azobimisela bino 3 versions. Au fait, dernière fois bino bozwa ki Jani Faye na téléphone. Il allait bien, il parlait bien et tango liwana ye qui vous a contacté en premier?
Gianni est mort le lundi passé, nga solo ina faille samedi. To soline samedi, plainte moko ezala kite, to saki au moins 17 minutes au téléphone. To solo li, to kukai ko solo la. Lundi, natonga solo la ki na grande sœur, ba solo li pe kitoko. Après ça, quelques détails. Et après, l'après-midi, nga kutonire ba boma ki nga na pongi, na côté la distraction. Le quoi naza congé, naza coupé ma mouké, non kaka bana ba ko bisanga maman, regarde sur les réseaux, on parle de ton enfant, de tonton. Quoi? Tala. C'est alors que je suis que Gianni était mort, mais na bana nanga bazaki sur place, yo lobi 3 versions, mais ba pesti 4 ou 5 versions et outi pas la brine. 4 ou 5 versions, oh la brine a pesti bango na téléphone ya faille. Et après, on a téléphone, on les a de Kalisouté. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas, il est mort de quoi. Quand on a eu document et pas Nouvelle-Langa, à partir de la France, mais la solina, la brine té. Aïe, biso na noté, n'est-ce la famille, bo se réunir, bo font la téléphone, na yé bisabino la version authentique. On a biso to ibangote. Ce n'est qu'elle qui a ça. Donc, ce que tu comprends bien, lundi, natongo, lundi à jour à liwa, natongo nango, ya faille à sola kina maman. Exactement. Tant à solo na maman, maman zo se rappelé te a ute ko la muka, a ute chika bana na classe ou ezaki nini. Bon, en tout cas, wana na ebi sou penzate. Ma lobi ba solo la ki, après maman qui ne prière na ya ba maman veuve bazala nango chaque lundi. Et puis, na retour à Oyoka Bawe, c'est que moi, na Koufi. Kaka na même lundi, wana o asola ki na faille na tongo. Kaka le même lundi. Ya ke na e prière, tanga zozonga, aye koyoka nouvelle que ya faille à Koufi. Nouvelle ango besoin kango pa ya nani. En tout cas, nouvelle wana. Ezwa maki na réseau. Tant baye ko benga numéro ya Gianni. Nde la brine à Yambi. Donc, en fait, bino nouvelle, mauvaise nouvelle, na réseaux sociaux. Après, bo bengi numéro. Directement, neveu nanga, Dieu merci Kassiama, ou azali ki a Gianni, a bengi na numéro à Yanaï. Tant a bengi, la brine a eu téléphone, a l'équipe, si on a vidéo, pour l'accès pour toute l'ambulance, à moi, les hommes m'aimaient déjà. Na morgue et puis ya kati téléphone tombo benga ye ao ya masute bazo benga zo ya mbalisute ti akyo kata téléphone akanyango. C'est là où il a commencé à y repérer sa version et belé avant au kanga téléphone à mobile. Donc maman, si je comprends bien, tout ce temps wana oyo Gianni akufi, maman bino nyonso bozui pour apprendre de mauvaises nouvelles dans les réseaux sociaux. Bah vidéo bimaki déjà. Toujours on a réseau. Après ton beaucoup tu n'as contact. Toujours nouvelle na réseau. Et bah vidéo wana obino besoin na réseau. Donc ça veut dire que la seule personne qui était là, Oeza la brune, a bimi sinon nous ba vidéo partout. Après sinon nous batumiso sous nouvelles. Donc bino boyo kango na réseaux sociaux. À l'état bo meki ko benga na numéro ya Wi-Fi nde bozuye. Oui, ne venanga à juillet. Je le dis devant Batunyoso Bazolanda Bisto que jusque-là, nous, la famille de Faye, toyebi version authentique yaliwa na yete. Kaka briminde la briminde akoye bisabiso. Peut-être ozela ye bisabiso. Akoye bisabiso parce que chez nous c'est comme ça. Maman nangaza veuve, tant wakufaki, azaki obligé aide sa famille à papa na biso, à mobile nanga ya kufi na nini. Chez les Yancy, c'est comme ça. Il doit nous faire le récit de la mort de son concubin. Appelons ça comme ça. Ah. Non. Si vous avez un message, maman, est-ce que ceux qui communauté, pour la communauté, bangi na bango pesa mbongo na bango na bato maboko te. Bandeko baza na mutema ya kosunga mwa na mwa quelque chose. Bakoki ko passer na numéro nini. Soki okoko pesa biso numéro moko,
et copé ça peut adresse précise si comme matang ezali pour ne pas batuba kanisa ke matang eza 2 ou 4 ou 3 endroits na numéro nini ou na kombo nini bandeko bakoki kosala moi geste pour na kosunga mama na biso o awute kokufela mobali na o awuti kokufela mwana na liboso o atika na bakoko bakoki kopesa kobenga numéro nini pour ba joindre bino. Ok, biso toza organisé de manière à ce que toza la chargée des finances comme on a Colette Mouzel azale ki propre ya Jani ibele babenga ke tontine Colette bayibiye tolingi bakombo mama tolingi bakombo o eza vraiment na kati ya identité o eza ke mutakosa bino pe surprise asali bino pe surprise akomeli bino mwa message ke na tindi mwa $10 na tindi mwa $20 bo zela na koma kombo ngo to epela ngo po bandeko bayeba koyeba kozala nango kombo o eza na identité ou na passeport ya ndeko eza kombo nini? Mouzel Colette. Mouzel ango ezokoma mandenge nini? Oh stylo ta stylo na poto ebo okoma. Zela mama. M-U. Zela mama. Zela s'il vous plaît. Alors Mouzel M U de Ursule, hein? U. Oui. Oui, U de Ursule. Z comme Zahir. Oui. E comme église. Oui. L comme Lola. Oui. E comme église. Ok. Mouzel. Nicole, hein? Colette, pardon. Colette. Colette. Pour Colette avec 2 T, hein? Toza bien sûr. Parce que, Western Union, wana, eza kan compliqué. Contact na ezanini. Plus 243. 97. 97. 84. 84. 19. 19. 007. 007. Ok. Mutu mususu aza pona récolter mbongo ya cotisation ou kaka Colette? Colette kaka. Colette kaka. Ok. Wana ezali famille mobimba nde batie ndeko Mouzel Colette azwa quelque chose o bandeko balinga kotinda, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord, merci. Alors, maman Langa. Maman Congo. Oui, maman. Maman Congo, s'il vous plaît. Nangina Lobaboui. Oui. Eza bandeko ba reprocher famille makasi par rapport ya ba live na ba vidéo etamboli pour na makambo elekaki lobby. Moi, je pense qu'avant de condamner, il faut que tala fond na forme ya likambo, les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire quoi? Tangu ndeko yandi mosi aleki na média, asali ba vidéo obscène qui n'honore pas la mémoire de Jani. Nana condamna kiango. Merci na bandeko ba condamna ki parce que nazotanga vraiment ba message. Merci à vous parce que vous avez le cœur, vous compatissez avec nous la famille. Mais tangu suko ba leki ya Jani ba réagir, ba ngonde suko ba bimi ba tomabe. Tangu modero azo sala ba gag, yana batu ba osepeleza pe na batu bazo condamner. Bokolo bakeza manière ya ba artiste balelaka, oui. Mais nous, on est en train d'élaborer un programme depuis Zoto Okendrozo Nzoto, Nam Koloto Tiango na Mabele. Artistes et comédiens basés na espace. Moi, je pense que Bagaga Bongo et Koiko Salama sur place. On a kola kisabiso musala, oyo mowe yazai ko sala, batu bakoy ko seka, ba détendre batu mususu, balongol bango mo stress a kolela. Mais a ko sala ngon na réseau. One les insultes pour la famille. Ako bimalisu na réseau, je ne menace pas, je le dis. Ako bimasu na réseau na ba gag, na ba histoire, oh ya la brune pesanga mukanda, en tout cas, donc, je me réserve à Rolobaba, suite ekoya. Mais en tout cas, je mets en garde batum suso baza makanisi. Na usala ba gaga ololenge wana, pour na histoire vécue, ya vie ya Jani, asala ngoli soute. Maman, franchement, moi je donne pleinement raison
Nabale qui a Gianni 5 de défendre mémoire ya grand frère Nabango. Parce que de son vivant, je pense que Gianni c'est aussi quelqu'un qui parlait, qui savait se faire entendre. Moi je pense que Atab artiste bazana façon na bango kolela, on ne pleure pas de telle manière. Ça ce n'est pas une façon de pleurer avec la famille. Ça c'est la moquerie. Neti yani mo sikoloba ke Gianni a koufi pour na sexe. Je suis désolé, on ne pleure pas comme ça. Gianni n'est pas mort pour le sexe. Gianni est mort pour ses enfants. Pourquoi divulguer de tels propos? Pourquoi de telles images? Gianni, si il retournait dans cette maison-là, parce qu'il avait ses enfants là-bas. Parce que bana mususu baza musika na ye. Les seuls enfants au baza qui pembeni na ye, au bakoka ko consoler ye du fait que d'autres enfants étaient à distance et ça kaka bana wana. Gianni n'est pas le seul homme où ya botina basebele. Gianni c'est pas le seul homme où ya tiki mwasi na Kinshasa ayeko bota na poto. Basebele na poto bozana ba mibali na bandaku o batika pe basi misusu na Kinshasa. Ça c'est quelle façon de pleurer un collègue ou un ami? Ça c'est quel genre de gag? Quand vous voyez les ansi luzolo, ko sala ba gag ko seka. C'est comme ça qu'on pleure un être. Depuis quand balela ka mutu Muto boko mona lisusu te balela ke na koseka. Depuis quand? Tozo koufela kutu bakoko. Il y a plus de 90 ans. Oye si basali vi na mukili. Mais tolela ka quand même. Ozo koufela kutu bébé o kuto monye denga kolite. Fétis na libumu. Osali fausse couche. Oboti morne. Ozo lela. Alors à combien un adulte, un papa qui a ses enfants, qui a ses petits frères, petites sœurs, qui a ses mamans leki, qui a sa maman. Bon que ça il a une façon à bon ya bagag. Nanya sepela nango. Nanya sepela nango. Mutako sepela nango te. Il faut bande koloko la ba Gianni ba bimebele comme ça bato maboke ba lapa. Depuis quand artiste moko akufa bomona Gianni ko sekai? Depuis quand? Même si un artiste ni na kufa, o bomona Gianni bimi na écran, aeko se moquer. Bazana droit. Tout comme Bazana droit kolandela mbongo ya matanga. Parce que de son vivant, c'est vrai, to et daraba tout so baza vivanté. To lukaka muta kufa po bambongo e bima. Alors moi je vois mal que famille moko maman moko aza kona zole la mona na ye et batu misusu bazwa mbongo. En tout cas, faut pas fongo la mise sur un bon matanga. Parce que y a Gianni tiki bana, et belé. Bana na pe mususu ba bota, baza pe na ba koko. Y a Gianni fa comme koko. Alors je vois mal que batoma boke awa na poto. Pourquoi bozo tina mbongo kende directement na Kinshasa te? Ata ba ko détourner mbongo ba détourner ngo na famille na ye. Bino bosa matanga na bino awa, boso ba café na bino. Ngana zo luka $10,000, €10,000 kutu dollars te euro. Oye wuta ki pa choisi matata. Bato bamboke, bozwa mbongo wana, bosa la ngo susu dépense te. Botinda ngo po bozana ba fenêtre na kata live nanga. Bofandi wana bozolanda, molai, siatula, devos, bino tout o bozana comité wana. Bo dépasser sous son mbongo wana te. Bo tinda ngo na famille ya Gianni Faye. Bo benga ndeko Colette. Acha mama leki na mama pembeni. Bo tinda mbongo wana. E koma teko etikala ki $1,000, etikala ki $2,000 te. Bo tinda yango. Soki bokozwa sale awa na poto te, ezape grave te. Po famille nezo lela ekuna na mbinza. Bozana bino po obija kozwa salte. Maman, sala ngo bazui awa, bazo seka na bango. Mutu azana mawa kaka maxi, na 2 minutes, na kinal. Kaka 3 personnes wana. Basonye evoloko ba olia ba fufu. Basala ba video ba olia michopo, na ba fufu. Soki ba koufeli baliaka na cachette, baliaka na miso abatute. Je suis désolé, rakutata boyininga luvunu. Batinde la bino mbongo wana mama. Boza na soni ya kosenga mbongo wana te. Mbongo wana papa choisi matata pesa yango pona Gianni Faye. Bosenga yango. E bouger lisusu te. Merci Nira. Merci yango wana penza. Kole yango bandeko bazwa. Mouzel Colette 00243 97 84
19007 soki ekei otie lisusu. Merci beaucoup Nira. Épingle combo na numéro. En tout cas bobeta sete bato maboke topesi bino 48 heures mbongo wana ekoma na famille ya Jani. Na koyela bino lobi okuna lobi okuna tiboko tina mbongo wana na otika bino te. Eza mbongo na bino te. Yo tu na ngai yo tie combien tali yo. Mbongo wana yaki pona bango bo bloquer lenga muto tu no yo tie combien. Na ebiso pourquoi? Po yo nani? Yo famille ya Jani. On a aussi déjà la contribution à ma kasi. Soko yebite. Donc bozana 48 heures ya kotinda mbongo wana. Et mutunyo surtout amemaki la brune na mwana wana abotaki ya kosala passe na ya Jani bokendaki na epa ambassadeur kokende no na Kinshasa na ndako la ponga ba Jani te po ba kobenga na yo ata ba benga na batu na matanga te. Mais vous qui avez saboté la mémoire de Jani Faye ba benga na bino maman ngana ina tuna vous avez un message pour na papa na